Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Essaye de faire une vidéo. Essaye de faire une vidéo. Il y a possible que des waouh, il m'a mis vite quoi? Waouh. Oui, anniversaire de vidéo. Você ia uma vídeo, né? Balajá. Você ia uma vídeo, papai. Você que bateu. Você já me filma? Tá bom. Vai ser, né? Tá bom. Babi tá na fille. Elle est comme ma fille. Babi c'est comme ma fille. C'est combien? 60. Ok, et puis 210. Waouh. Pas la George Bush. Hein? Tofa. Elle a extra tofa de corps. Marca sacoche também? Vai ça. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Moko ekomaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, tout ça ka ventilateur au cas où courant est rejeté. Les moutons qui coupent ça ventilateur. Tout ça na frigo. Appartement la biso eza propre makasi. Tout ça moi garde-robe awa. Qui moutons qui kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace au bozomona oyo. Et koki kokota kiti. To koki pe kotia moi éponge awa. Moutons koki kolala. Kiti koki kokota awa parce que ndeko moko yaki awa alingaki kiti te to bimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement ou appartement simple akomaka 2 chambres salon to kota total la deuxième chambre na ye des yango yo soko lingo louer yango appartement simple moko soko lingo louer yango appartement de 2 chambres appartement na biso yango yo. Oui, la deuxième chambre na ye yango yo. Deuxième chambre oyo akoma pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo zongo pe na appartement ya pamba. Lingo zongo appartement chambre salon cuisine et koma pe appartement chambre salon cuisine. Ils en a premier niveau. Oh toza na salon. Salon na biso yango yo. Salon na biso za kitoko makasi. Appartement chambre salon cuisine. Dans un salon. Oui, bonjour la famille. Maman Bijou eka ko yebisa bino. Na ko sala kaka annonce oyo pona ba client na biso. O bo pesa biso confiance pour que la maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu. Maman Bijou alobi bo continue ko pesa biso confiance. Bo benganga na numéro o na komi awa. Pour la kosala ba réservation à ba place tabiso. Moi je suis pas ton ami.